nabongisaki ANTPC nakombisaki nani délégation ya babiso non fait donc bato mosusu wana basala parce que bagesticulation pambapamba wana basala suffit que motu na motu akosala eloko na ye toza na kati ya démocratie mais objectif na bino na eloko bosali eza nini po biso tosala mpona kokunda bibembe te tosala te mpona bato malade tosala mpo tobundaka totala mosala na biso ndenge nini tokoki kobongisa yango mpo tovivre na mosala tosala défense ya makambo na biso voilà l'ANTPC, le salaire, on chercher les voies et moyens. C'est une forme de syndicat. On a beaucoup de voilà l'objectif de l'ANTPC et ça. Donc, après maintenant, est-ce que ceux qui n'ont pas pu faire ça en danger? Or, pour ça en danger, on parle de droit d'auteur. Est-ce que ça va commencer à engager par avocat contre la République, qu'on va protéger par droit d'artiste si réellement nous sommes des artistes en danger? Est-ce que ça va conseiller à ça, ça travaille avec qui d'abord? Il a combien de membres? Saka Congo n'est pas un artiste comédien. Chaque organisation, donc ce n'est pas un artiste. Et donc, où est là? Donc cela veut dire que ma sans aucune preuve. Cela veut dire que ma somme de Brendé c'est-à-dire qu'il y a un bâtiment journaliste ni chroniqueur mais quand même notre indignation, donc notre mécontentement dans ma audio Oyo et Sulaki. Tout le monde a un peu plus clair. Ok, mais selon les attaques humaines, la famille a présenté ses excuses. Marbi Kouba dit quand il est solo là, dans ma Oyo, Bazali va auteur. Co-auteur, audio pour moi, on a un tribunal. Parce que les réunions sont là pour na yébité que wela na nini. Tous allons na projet mon côté. Tous allons na likambo mon côté. Mais ceux qui ont apprécié micro, Machimu de Brendé, ayiba ka micro ko na yoki bari ke ba $20. Auto celle-ci, pas cotisation à faire papa. Tout ça, les aperçus par qui? Par qui?
Le président Massou me demande à ce que tout ça va en 10 à 15 minutes pour Est-ce que vous en pensez? Oui. Ce qui est audio, et bimi déjà libanda, et là on est tout le monde sous. Audio on a la qui audio est déjà pour la presse. Déjà dit les audios sont je vous ai fait même attendre audio et puis dans les réseaux sociaux de mabimi moi et puis surtout vous allez être découvrir Martina vous préférez le vote au qui encore positionné qui n'a dit dans un début notre qui est motivation avec presque c'est tout si ça n'a pas son ce qui te voit au Canada peut-être ça peut être plus. Ok, cher presse. La presse a une introduction. Donc on conclut après la réunion. Moi, je me ferai porte-parole ensuite. Ok? Et tenez-vous caméra, la caméra sortie. On accompagne les artistes, même jusqu'à leur dernier souffle. Avant chaque jour, à la de dernière édition, vous avez qui a même pris de l'immortalité. Et voilà pourquoi nous avons ce jeu aussi. À part qui 500 $. À part en Building Award aussi pour annoncer la prochaine édition de la particulière en mémoire et à mon château. Merci. Merci beaucoup. Voilà, papa Chakazi et Nani. Le président m'a choisi 50%. Mandeko. Yaki discipline plus ou moins discipline. Là, il s'est non bien que les on risque yom boye bina oli kampuke kusale lo komoko boye et baye ko lier yango elo komoko. OK, bité mes arbres tout sama et tout mes campé nous allons la tuer. Ndeko to banaki na losambo la chaka lelo bango ba ko la chaka ko ba solo na yi so ki chaka ba solo ni na yi biso to sate quand ils sont il va dire autre chose parce que on dit aboliser
Merci, éternel Dieu. Salut, mon Dieu. Artiste publicité. Mamasha Wasalia. Chaka Congo, Soraya Toko, Maïgo Saraï. On va nous dire comment tu nous Chaka Congo, Soraya. Oyeba Chaka Congo. Oyeba Chaka Congo, le camion d'ailleurs. Yam de l'IBB, quel est la cimetière? Yam de l'IBB. Oyeba Chaka Congo. Voilà. Et ça même audio tozui à réunion oyo. Toza yango. Toza kotia yango pe na réseau. Voilà ko démentir na ramonyoso oyo. Alobaki. Pour exprimer notre indignation, donc notre mécontentement dans ma audio oyo et tout le monde un peu plus clair. Ok, mais au solo, en tant qu'humain, la famille a présenté ses excuses. Ma vie pour la dire quand il solo là, dans ma oyo, il va y avoir auteur. Co-auteur, audio Namakambo, il y a pourcentage. Comme on n'a aucun membre, il y a ANTPC, Aya pour revendiquer même 1%. Donc l'ANTPC, il y a un pourcentage des alatés, des alagatés, et Kotika n'a jamais qu'aux alatés. Donc, à l'évolution, souvent, on a vu ça à travers le monde. Les réseaux sociaux, mais ils sont monis, on a tellement parce que Satan, na soum de Brende, Elombe, na biso boy, kotia bakongo na biso na makambo ezanga tina boy, tosali nini, kaka po tolingi ndeko na biso akundama bien, alelama bien. C'est-à-dire, il y a ceci. Dans une famille, c'est qui pardon. Notre position était celle que
soki bango barenonce programme que tel jour corps ekobima babenga biso mais c'est comme si oyo bayaki koreprésenter famille baza d'accord na position na biso te donc pour ne pas cacher la mémoire ya mama Chako c'est la réaction yango nalobi kolele te batikali kosunga tokozela la réaction ya bamoto bakobenga biso nalingi nabeta seite mokili mbaboyoka biso Chaka Congo n'est pas un artiste comédien. Sanjo azali soki ya organisation ya Patosiko sokoni chaque organisation ezala na bamembre na bango mama Chako azalaki membre ya comité directeur ya ANTPC une femme très active na kati ya makambo na biso ya ANTPC donc aujourd'hui tozomona un certain Chaka Congo toyebi te bino mokili musicien comédien surtout que akoki koengager biso nulle part après matanga oyo je pense que nos avocats conseillent de se charger de nous. Président Nalufar auti koloba président Nalufar auti koloba ke ba avocat bako social oyebi ndenge makambo etamoni mokili mobimba et puis ce n'est pas la première fois mutu na mutu azalaka na esprit na ye soki ya kindoki soki ya nini soki avandi bapesi micro azobosa na kutu koloba makambo groupe na ye soki vide kuzaka na groupe te azobosa na kutu koloba makambo fi na ye artistique donc ce n'est pas un artiste et donc ouela basongo de brende ayibaka mbongo ba matanga ayibaka ba donc cela veut dire que sans aucune preuve cela veut dire que basongo de brende azvanda na ba inyar c'est-à-dire que ça na batu moko basoba moko boye bakalfa azoba moko boye ba mettre l'homme bazoba moko ngai na kosa bango bibembe nyonso tokunda mais comment on a un irresponsable à vous appeler chance à caméra à vous prendre partout oui papa oui moi si nangai ba kopo nangai artiste comédie nyonso ba moninga que nous avons trop bon. C'est pourquoi nous avons annoncé l'éloyo. Dès la semaine prochaine, pour Yoka, le tribunal. Je commence par celui qui, je ne sais pas ce que ça, acteur Yamboka Niniwana, par le numéro, la personne numéro 1, Los Angeles. Pour moi, on a un tribunal. Parce que Banjir Nyon Sasala Ponanga, la Yébité, Towella na Enini, Tozalane na projet Mobote, Tozalane na Likambo Mobote, mais ceux qui ont apprécié le micro, Bachimou de Brende, Ayibaka, Mikolo Kuna Yoki Barike, $20. Auto saliti bakuba cotisation à faire papa tout ça des aperçus par qui pour biso to sala kende to pesa information to kende kete ko to sanga mi to saba bola te to kende kete ono ko pesa biso boye oyo ko biso mo même ndeko na biso to bela même ndeko na biso kufi to sala kana unité na biso mina ba $20 oyo $100 no bawana o ngai na zo ko na matanga ya nani ali wapi sana kati ya na hiyo kuendelea ako kende na famille akufiye kaka matanga oyo badema matanga kwa chakini hiyo sio kusala non mais jamais biso to prouva na matanga mundoeli ya nani ba mindondo tout ça to prouva ndenge to organisation et ce qui vient là que watu yiba kama mbeto sinon l'association est couffée mais l'association est très forte ce qui président de la République a besoin de consulter la population association d'artistes c'est ANPDC donc face à face le président premier ministre avant le gouvernement a besoin de un peu de coût social a besoin de ANTPC na conduisaki nani délégation ya baptiste non fait comment va tout mutu twana basala parce que ba gesticulation pas comme on c'est fait que mutu ko sala iloko na ye nous tous na kati ya démocratie mais objectif na bino na eloko ko sali et ça nini ko biso to sala ko kunda bibembete to sala tipo na bato malade to sala poto kundaka to tala musala na biso ndenge ni to ko kiko bon sango poto vivre na musala to sala défense voilà
soki omoni association ya bacomédien okuna bango objectif na bango eza nini basali yango mpona nini na ITPC tosala yango mpona komisa mosala na biso chercher les voies et moyens odini mosala na biso ezali na forme ya syndicat mpona kotala nini voilà l'objectif ya ITPC esala donc okomona après matanga ya ndeko na biso est-ce que soki moto akufi aza en danger or toza na danger sikoyo on parle de droit d'auteur est-ce que chaque akomba se engage baavocat contre la république po baprotéger badroit d'artiste si réellement lui soki les artistes en danger est-ce que aza na conseil achacha funda travaille avec qui d'abord? il a combien de membres? Mais ça n'est pas une presse de sensation, ça est aussi une presse d'investigation. On a d'ailleurs siège, combien de membres? Dans le secrétariat, ceux qui vont passer dans le pourcentage, voyons pourquoi ils sont depuis première fois que bacomédie basundoli kwame ya mamacha bayaki kopesa point de vue na bango barecadre pas de titre oyo oyiba eyindi ebebi ekakendeki aza musicien teni ebana comédien osali aza ni journaliste ni chroniqueur bape ya sonam totala batableau na bango ya chaka kongo kotiela biso etubwana baarchive chaka kongo olivi zero donc akoseli baartiste comédien makambu ke baoli ya mbongo ya matanga ya mama chaka pe ya sonam soka ye moko chaka kongo réunion décision oyo mikolo bazali koona biso bazwi lokola famille biologique ya mama biso chaka pe ya sonam balani makambu ya chaka kongo alors bato bazali likolo na biso baprésida masuku baprésida lombe baprésida tofanda na bandako tozela mokolo famille babimisa programme ya matanga biso tokoya teke tolandi ndeko na biso oyo atiki biso biso nde tolongwe
na usoba parce que famille basengi pardon mais lokola biso oza bata badécision moto aza tete na makambo wana nyonso Jacques Akoum na ndenge logique na ndenge kilelo oyo famille oyo bazodeklare etake oyo te baa masumu alembongo bongo elie te baa masumu ayebi eloko te puis baa masumu si bamonaki wana asiliki mpona $20 bato balike baa masumu akomasenga bato ba $20 asenga wati omoni Jacques Akoum nde tobengani akende omoni na ville azali munene botalelanga Congo température ya mama Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepe asika ya ya tobina e Congo température eye na mopepe asika ya ya tobina e Congo température